na congolocolenews.com. Lelo Congo Lokole ezali awa na centre d'accueil Kimbangiste. Wapi oyo mokonzi ya bule asili kokoma. Ye aye awa po a inauguré temple ya Bukama oyo eza na commune ya Lingwala. Ako inauguré ngo le 12 septembre. Le 12 septembre wana elinge koloba nini? Le 12 septembre ezali mukolo oyo Papa Simon Kimbangu ya liputa botamaka. Ya botamaka le 12 septembre 1887. Oyo mukolo Papa Simon Kimbangu ya liputa abotamaka. Yango wana ba profiter na date wana anniversaire ya mbotama na ye po ba inaugurer temple ya Bukama oyo ezali na commune ya Lingwala. Papa Simon Kimbangu kiangani aye lisusu kocha fondation ya Simon Kimbangu oyo aliputa do bazocha fondation basala monument azocha Pierre donc Pierre azocha libanga po acha fondation ya Papa Simon Kimbangu oyo aliputa bazosala monument na ye et Papa Simon Kimbangu kiangani aye lisusu kozwa babiloko oyo esengeli batonga musée mbala oyo ute koleka na mse kibino musée ezali Kimbangiste pamba te mutu oyo akokontribuer musée ezali mutu nyonso po contribuer na kati ya musée eza bakotia biloko nyonso oyo wapi esengeli bachaine oyo bakangelaki Papa Simon Kimbangu ya liputa biloko nyonso oyo esengeli ekozala archive ekokoma site touristique ato ozali wapi oye Kinshasa okoma Nkamba okende komona yo moko biloko oyo oyo Papa Simon Kimbangu oyo aliputa abande kosalela yango wana bazotonga ndaku wana bakobenga ngo musée wapi eloko nyonso esengeli ekozala kuna ezala mutuka oyo ememaka ye mukolo oyo nzoto na ye eyaki awa ekozala na kati ya musée ezala bachaine nyonso tokota na kati ya centre d'accueil toyoka mateya kasi na bolingo ya Satanza nguta komona bango bondingi bongo na ngui ya Satanza pe molingo mosantu bondilete bana bazala kaka na etambo leli elamu kati na kona biso Yesu Kristo bondingi bongo Wazali mobaseli malam na kombo ya tata mwana pe molimo santu tika yawe apamola bino pe abatela bino tika yawe amolesa bino elongi na ye pe apesa bino ngolu na ye tika yawe amomola elongi na ye pai na bino pe apesa bino kimia tata na likolo tata na biso mahasu Goswami yo pona makamupisi opesi ya bana baoyo Goswami yo tatao sunga bango baboko na bango baoyo na matusi pila maliko yo bamola bango na ndako ya bango pesika ete baboko ikamaka na bango okazi na bango pe bayebi sama na bango ezali balamu yakola biso Yesu Kristo oyo bana bakoki konada awase bakemaso ya mokili Bada bakopelo moko pesa yesa bango na monimo yo pe kopiki sama ya bomoi kati na nkolo na biso Yesu Kristo mwana pe monimo santu amen. Na biro ya Kasabu ola kozwa pa témoignage kwa na parole sauti hii ndio kanangate basa kubima to sengi na batata pe bawaselo kosa
l'État totalaki na nzembo bayuda oyo 147 Psaume 147 tobandaki na premier verset tosukaki na troisième verset pe totalaki mibeko ya tata Nzambe le 10 commandements na Exode chapitre 20 verset 1 à 17 sikoyo matei na biso eza na mikanda mibale tokotala na Exode chapitre 25 verset 1 à 2, de sauter dans verset 8, de sauter dans 9. Ezali chapitre 9, ce qu'on dit que t'as envoyé au moko, mais on intérêt à temps, tu as 4 versets. Tu as dans le premier verset, tu sauter dans le deuxième verset, et tu sauter dans le 8e, 9e verset. Puis tu as dans le Marc, chapitre 6, verset 21 à 29. Marc Tomalako, chapitre 6, verset 21, Tokosuka, dans le verset 29. Tomalikotana dans Exode 25. Titre Makabo Yaba Israélite. Yahweh a lobby pour Moïse. L'homme na Israélite, comme on dit, liste et l'Okozaba Tindaki. Verset 8. Bokosalela ngai ndako ya kabo mpo nafandaka na kati na bino. Bokotonga ndako ya kabo mpe biloko na yango ndenge nakolakisa bio. Nde toki na mokanda ya Marc. Marc chapitre 6, tobandi na verset 21, tosuki na 29. Ezali boyi na komba tata molimo santo. Nous avons mokolo ya fête ya mbotama ya Hérode. Hérodiade ensuite tango malamu pona likambo oyo azalaki kokana. Hérode abengaki bakonzi ya mboka, bakonzi ya basoda na bato minene ya région ya Galilée mpo baya kolia epai na ye. Tango bazali kobina na miso ya Hérode pe ya bato nyonso oyo ye abengisaki asepelisi bango mingi. Bongo Hérode alobi na ye senga ngai eloko nyonso oyo olingi mpe nakopesa yo yango. Kutu akati seleka boye nye kotonga lisusu Yerusalem kasi nde asengi bato ya mitema malamu basalisa ye. Ya mibale tozali na centenaire ya papa Gisolokeli tobandaki yango nde teme tokodevelope sous teme na likambo ya centenaire tokosenga nini na tata Gisolokeli mpo na centenaire na ye ye makambo mibale tokoyekola. Batata bamama ngai natelemi awa naza koloba na libota ya tata Nzambe kasi tolobi ke tata Nzambe basukaki na lishelo wana ya kokalingami ya tata Nzambe kasi yokimangisa lelo omati grade yo okomi mwana ya tata Nzambe ozokenga tata Nzambe tata na yo na mokili mobima mutu akomi na grade wana ezali yo ya mwana Nzambe azalaka Nzambe ya bilaka Dieu des promesses. Alors bango ayebaki likambo wana te Nzambe azalaka Nzambe ya bilaka nde yango mpe biso toza kotika lingomba kumisaki mingi Abraham, Isaac, Jacob o bango bandimaki promesse ya tata Nzambe. Bamonaki likambo wana te kasi bandimaki balandi batata ba mama Nzambe asalaki expérience ya liboso azali ba japonais azali ba chinois bakokani bilongi. C'est une expérience de Nzambe asalaki sikoyo tata Nzambe azosala expérience ya mibale ya bato bilongi ekokani te kasi Israeli moko nde expérience ya Nzambe sikoyo azosala ezali yoki bangise alingi ete libota oyo ezala na Israeli moko ata bilongi ekeseni me kibangise yosoka mbila yaka ngulu te yaka ngulu te mutu nyonso efaza na Israeli moko yango wana Nzambe azali ko imprime mibeko ya tata na mibeko
na kati Kutika koima wananikumba na pesa lindo ojaliko nibonisela esikongoka elaka nainalinga divino nainapona divino kwete bosa elanga naipena sepelisa lilo nainalinga divino nainapona divino kwete bosa elanga naipena sepelisa lilo wananikumba na pesa vino ojaliko nibongisela esikongoka elaka kweke bosa elanga naipena sepelisa vino nainalinga divino nainapona divino kweke bosa elanga naipena sepelisa vino Melody, baby, tu mama.
akotale longa mutute tata sema kimamba soza kate azozo akotale longa mutute ni akotala kaka musala na ye batata mama papa ville na muli bapase communauté so la nyobani bamipesi na musala centenaire oyo septième présolokeli nzamesi aye tosenge baye ayebisa biso tokosenga nini bamufalisolokele omulumula nokala pasi na mokwatatana molimoso amen soteaafarazezi kosokulimfuka tutwala nimpungumunako tutani na mukwali kadi kyaka kimfumu urubalulukero ambuya nguvu na kumbase mwana mwadabela amen tuzeze papa Paul,
mosusu yango motuna ezali eske yo azali na motema malamu eske ngai nazali na motema malamu toza na biso bakimbangisi na bagrade bafonction toyebi me motema motuna sikoyo eske ozali na motema malamu yango de grande question etango papa asengaka yo opesaka ngai napesaka moto na bayo na ye toyoki mpe nzembo ya jejeki ezali mpona kosepelisa biso bolamu na yo kobolela na meko wana koloka te sango ya lingomba toka ya kotongi yense me bandimi bazoyoka to bazoyoka te bazokomprane to bazokomprane te yo motanga bao ebino kaka mingomo to bazoyaka ntina te molimo centre mission na ezali lisala me sango malamu oyo doctrine ezali nimela 1429 ya nzambe atongi pale baya na ye mpe bandako mosusu ntango asilisi atutaki libonde ya nguya asengaki na nzambe akita aya kofanda na ndako wana libela apambola baisraele ebiso mpe totongeli nzambe tatanga. Donc c'est significatif, une église, un peuple sans prophétie, sans promesse. Il y a un moment où on a dit que nous sommes et ils ont dit ma promesse, et ils ont dit qu'on s'est réalisé. Par minimum, comprenez le temps de connaître. Et tant et comme il a tout, nous avons dit que c'est pas il y a Salomon, alors il dit bon de l'ayo, na yoki yango, na nini yango. Na yeko fana libela na ndaku oyo botongeli ngai ata kumokili ekomi na mpasi na kangi ete biloko ezobota te tokomi na suka ya reportage na biso oyoki ndenge batei oyoki ndenge papa molimo santu mokonzi na bule ye moko atei donc mingi oloba eza te mingi obakisa mpe eza te bino moko boyebi yango leo na osenga na bino bino bato bozali bana ya mboka na baoyo baza awa bocontribue na mise ekozala malamu mise eza eloko moko mutu nyonso mwana nyonso ozalaki mbangise ozala noki mbangise bocontribue na mise eza malamu mingi eza eloko oyo bakotya ezala bashene oyo bakanga esimoki mbangu ya liputa ezala biloko nyonso bakangaki ye ezala bilamba na ye ezala biloko ne nyonso abande kosalisa bato na biloko oyo abande kobikisa bato nyonso ezala kati ya mise ezala mutuka oyo mokolo akufaka ememaka ye ti nkamba ekozala na mise ekozala malamu mingi yo wuti libanda obike no nakene na mabele mabule nakene na paradis na biso baindo
okokende kuna na nkamba okende komona yango eza malamu mingi ngonga yango oyo ya kocontribue na musée eza malamu mingi. Napesi merci epa Kidi Bisengo ye mutazwi ba image oyo. Napesi merci na Patrick Kisala ye nde mutamote yango. Napesi bambote ebele epa Christian Disu number 1 mpona nini te Fleury Balekombo esika oza na Londres. Napesi yo mbote Bojo véritable British. Napesi yo mbote esika oza na Londres mpo l'ambassadeur na bosani yo te tala yo kaka yo zaka ya baleki. Napesi yo bambote ebele. Napesi bino nyonso mbote bolandaka biso Philippe Kutusonga. Napesi yo mbote tokutana na mbala nsima na reportage mosusu. Merci.